Bon. C'est bon. Ceux qui ont mon émission, tu m'as vraiment, tu t'as camoté. Kabuya, tu l'as vraiment, vraiment, tu vas couper, bah oui, tu vas coller. Les autres concours, tu commis wapi? Kabuya, on va voir. Yéva, va m'en va tout liaki. Président Géco, prophète le roi. Prophète, Kabuya qui est à côté. Na place Félix Samati Bishana Lobaki Kabuya wakende na Lobaki Amada Bolini sikoto lobaïsu ne donc on loba nini déjà to sito lobaki na baba baloba te baba balobi Ni tu ba biso to loba te mais on le dit là il y a pas de lobby bana machine ya lobby les loba signé. Il dépêche machine. Il dépêche machine. On a qu'à faire ça qui Kabuya, pas de ma déchet. Bongo. Déjà, avant Bongo naé. Yo vraiment, Omoni et Mani Likolo ya conséquence a sauté premier. Je crois que même les bandes de Bonabiso et la bande de va changer. Va changer. Oui, on va voir qui Kotangi ça va la casser. Les lots va comment Kotangi ça. Mais pourquoi il y a beaucoup de choses dans l'Ancien Testament? Bon. Angelou, Sagola. Et c'est peut-être le Dieu. Malobi, la charité vient de donner. Ça veut dire que quand on a servir par il faut attendre pour servir ma combattant. Tout ça besoin de spectacle. Tout ça besoin de spectacle. Magasin pendant 37 ans. Tout ça là, biso mokona ikulusu na biso na komba ba oyo bazokoya ba oyo bazo avancer. Lisuku nini ba komata tosali? Problème nini oyo biso tosali po to mériter tout le monde? Basi ya ba komata ba komona ya bokote. Tenge bakisa teneko kuwa na biso bazolobela yango mikolo nyonso chaque jour. Na bato bakoka koloba te bakomi koloba IDPS aza na bakadre te. IDPS aza na bakadre te. Lukuta 37 ans ya combat sans moyen, sans pouvoir, mais IDPS est tenu face à la dictature avec une stratégie. Wana nyonso tozalaki mayele te. Ça veut dire que mayele ya kokunda mpona kozwa pouvoir toza nango. Sikoyo mayele ya kogere nde tozanga yango. Jamais, Lukuta. Ngai nayebi te soki tozalaki na kutu ya malonga ube tozalaki na bato ya malonga na moto ya IDPS, mais un rôle IDPS eza presque partout. Un rôle IDPS ezovibre. Congo mobimba basi bandimeli biso parce que nzambe apesi biso président moko aza malamu, président moko azosala mosala ezomonana, président moko azobunda mais aza ye moko. Imaginez que so azalaki na IDPS mobimba na nsima na ye nayebi te place polingai toza IDPS ezo akompane président akombata IDPS maboko na makata azoyeba lisusu eloko ya kosala baloba boye bakani baloba
parce que il est fait c'est ça ya Kabuya Kabuya aye kwa tere na il est fait mene moko na yo na ngai sikoyo comment akomi nani po akanga bato Azelo côté nani po akanga bato liwa Azelo côté alobi ye akoboma mais tozozela ye aboma tondima ye Ngana azokosa ye kaka oyo tokufelaki pendant que tozalaki na révolution na pouvoir awa akobomata komata moko ekeni akopermettre ye te aboma tolobaki avant Kabuya basekrétaire généraux bazalaki epele koleka ye mpe secrétaire général akozala ekobimate pouvoir oyo tosacrifiaki bavi na biso tosacrifiaki baintere bapapa bakufelaki bana na basi bamama bakufelaki mibali kaka mpona bomba oyo alors soki azofuye yango loko azosalela yango milimo nyonso ya bato ezala nini soki ateki te soki atayi politiki te nzambe akolimisa mais soki kaka ateka pouvoir na biso soki kaka azotrahir soki kaka azokotisa infiltre na kati ya temple na biso eza sacrilège akosuka mabe makila ya bakombata nyonso ezotelemela ye akozika tokundaki mpona bavalere soki ezalaki ngai soki nzungu ya ntango ngai soki mobimba ya ntango toyebi soki ozo na mobala te lakisa biso basango ezala nini réseau sociaux Monsieur Miyake tambola na espace place nyonso tokozwa yo okozwa kraka ozokota en air pendant 1 année 2 ans comme ozosakana na bakonzi minene ya mboka oyo place nyonso tokozwa yo kobima libanda te tobanda koanalyse makambo ya IDPS un fait privé qui n'est même pas un patrimoine congolais biso kobwaka ata mwa liloba mais tika toloba ngo eza sujet yo tie po torespecte yo ndeko na nga alobi nano eloko moko ya très grave l'IDPS n'a pas fait réussir Faci longola ngo na motuna ici à Kinshasa moi j'ai toujours repris j'ai mis ma main à couper na ko démontrer ndenge ACP appelle ça Faci 80%. Donc ACP ne sait pas Makasi. Les partis de qui AFDC, des bâtis, a fait réussir aussi Faci. IDPS, Bango va faire réussir Yendeni. J'ai fait un calcul, Faci avait 73%. Alors, IDPS Yemoko avec ses alliés, ceux qui parti nous 30% seulement. 30%. Et pas même la moitié. Si Koyoye a réussi à faire réussir Faci Nandeni. Donc, Kuna Lungola Yango, déjà ça, Eloko Moko Lobi, Eza ya bien. Un parti politique de Koben, c'est d'abord une républicaine ou une république en miniature. Mais ce que l'on voit aujourd'hui au sein de l'UDPS, plus particulièrement la chef de file Nabango, Augustin Kabuya, moi je resterai dans les principes. Je ne fais pas partie de l'UDPS, mais c'est que les autres ont décrié, plus particulièrement déclaration à secrétaire national Nabango.
citer un peu makambo ebele oyo bazo incriminer yango ndeko Kabuya. Mais même citer te, nous on voit ça à l'œil nu. Tala ndeko Kabuya, il fait des sorties médiatiques oyo, ils a plus raté. Et puis, ils ont tenir en tant que secrétaire général d'un parti politique où ils sont au pouvoir. Yé ponaye alingaka amemela Fachi Britandela. Que ce qui au meki koyebi sa Fachi mabe yé aye. Tu as vu l'exemple. Ici, je vais avec les faits. Hein. Oui. Tu as vu l'exemple avec Joseph Kabila. À citer Joseph Kabila, Batouka Abouye. Mais tu l'es là, aucun ministre, comme un magistrat a fongolé l'Yangwata procès. Suite exacte. Donc, il y a ça qui est aussi mbafachité. A tâtonner, à une assemblée nationale, habité, n'a que le Sénat. Bah, à que Sénat, tout ça, c'est pour jouer la défense, il y a Fachi. Pour le bakenga, il faut na koto po, ce qui est le cabo, na kangato na bousculer bango na beta bango. Or ça ennuie même la vision et la présidence. Bokonzi ya Fachi. Mi balé bazo condamné na yoka ki ba lo ba gestion solitaire et personnalisée du parti. Wana bango de ba lo bangati. Batangi yango na ba secrétaire national na bango. Et c'est vrai. C'est vrai na oyo bisope to monaka. Balobi okokende kuna boye Kabuya néglige. Tout le monde nous voit dans des vidéos. Trois na yokaki humiliation en public des secrétaires nationaux et autres militants. Combien de fois to monyango? Tata mona mona bakate bilamba tibo lumbu nyonso libanda. Azole la kombo Kabuya. Maman moko ya Ligue des femmes. Liboso ya permanence na bango. Et tout ça, peut-être qu'aujourd'hui, ils ont raison, Bablongolaye na tête, il y a parti. Et puis, absence même, il y a vision. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons être fiers de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, n'est-ce pas, non? Oui. On peut être fiers. Ce n'est plus l'UDPS où papa était natikaki. Très bien. Pourquoi? Parce que nous tous là, tant que là, nous étions, nous étions UDPCiens par présomption déjà. Mututu azokola, tobanda boya mobutu MPRT, ngana za UDPC, ngana mta UDPS, ngana mta UDPS. Malgré qu'on n'a pas de carte, talati lelo. UDPS parti 32 ans au pouvoir, baïba PC en Kabound Atikeli, oyo nanyo. Kabuya tolo balelo, Kabuya a hérité nion son comportement ne l'obéli à Kabound. Et ils n'ont même pas une carte que nous, la CP, nous avons 2 ans. Nous avons la carte. Oui, nous avons la carte. Nazanango, je crois. Ah ouais. Il ne peut se vivre. Parce que ceux du peuple m'a dit Olo. Il ne peut se vivre. Il a le binatani comme Mobutu. Il ne peut se vivre. Et l'autre a combat qui s'apaise. Il ne peut se vivre. C'est le Kabuya. Il ne peut se vivre. Ce qui est sûr, il y a un bête à Bamba. Il ne peut se vivre. Il ne peut se vivre. Ce qui m'a dit dans le bureau de Salasarake, il ne peut se vivre. Dans le base, bisonne to la mukakana tongo nyoso tu toyaka kopesa bino bainformation il ne peut se vivre. Biso tozali awa seka yango toza bachome toza na toi ekolo parti na biso kombo nango union pour la démocratie et le progrès social la démocratie mutu to aza na toi ekolo ya kopesa position na bongo to bongo te et soki mutu apesi position na ye eza lisumu bongo to bongo te kaka biso gouvernement aza kolakisa te
c'est comme si pantalon et l'équipe monnaie le gouvernement est moqué. Est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas. Mais deuxièmement aussi, on a un problème actuel. Éclatement et union sacrée. Est-ce que ça dans les jours à venir? Je ne sais pas. Bah frustré, bah obima la union sacrée, bah rotika la kana kati likabu ya IDPS. IDPS c'est Panzani, to IDPS c'est Panzani. On a mis to apparemment IDPS c'est ya ko Panzana. Bah tout ça lobby que Panzani. Mais qui dit mieux? Parce que IDPS c'est qu'on est à la crise, mais auto que nango sikoyo, o ekomi sikoyo nde bitumba ya nani ya Armageddon. Au niveau de la parti politique, auto que Magog, il y a un autre qui n'est pas là. IDPS, en tout cas, torchon et zopelande au Pelamikolonos. Le camp ya Augustin Kabouya, Naka a été ni longo. Bangonyo so bato ya IDPS. Ba vérité comme Gozungu. Ba vérité et comme Gopivo. Sango lobi ba vérité, oui. Et ni longo de Bakara et Ao. Azaka ministre, IDPS ont été proposés en tant que ministre de la Santé. A gérer va faire la Covid. Tant que gérer va faire la Covid, IGF Aya Sali Moussala a estimé que le détournement est salami. Le gros là-bas, soupçon de détournement, Zala qui sur Teni Longondo, a Kamata ba document tinda la justice pour IGF a raté. Ba justice ba Sambisa et Teni, ba mona quelques charges de corona et ba tindi en prison. Quelques jours après, Eteni Abima a zonga nandako. Ba tunyo so ba sepela raté, ba tunda moupé a parti ba sepela ka. Et les cas nango bikolo penze les cas, to yeba ki le côté. Ba kabo etamboli normal. Eteni akena la justice pour rolande la dossier na yambaka Eteni Longondo le docteur l'ancien ministre ya santé. Tango yaka eko la jugement ke ba quitter ya za suna likambote ba biloko ba bande ko funde zaki normalité. Justice mutepe si papier. Au-delà ba soupçon o bande ko peser liko na ye, mais il a été lavé par la justice. Aela kinga ya arrêté ao. Mais ya jugement, arrêt jugement pardon. Ayeko la kisanga lobite ngane na zabo na za na masumu lisusu te j'ai été sanctifié. Nous avons cru, c'est la justice, il y a des documents, on ne sait pas contester. Atikali na kati ya parti. Lisumu na ezali nini lelo na kati ya IDPS. Parce que pour le moment, elle y a Kabouya, toujours IDPS. Bango bakomi ko rappeler que Teni aza muibi ya mbongo ya Covid. Bakomi ko rappeler Teni que Teni wana azaki mutu fala kangama. Mais bango ne batu ba defendaka Teni autrement, autrefois balobé que Teni aza mosantu. Bakomi même ko senga na IGF abimisa. Ba document alors que IGF a sur le obimisate parce que IGF ba document nyo so ça qui comme enquête des la justice. Si on veut bien le loba kanga Eteni, faut ça na ba élément nouveau ya sika. O ba enango parce que ce dossier là était déjà clôturé. Mais ceux qui vont estimer que jugement ça mala monter, bozana ba vena des éléments nouveaux contraires na o l'état zaki nango. Mettez ça, la Linguette, il ne va pas intervenir dans ce dossier. Ça, c'est clair. Mais pourquoi la Linguette va rebondir sur ce dossier alors qu'il a été aussi protégé par le parti? Mais le parti, quand je parle de parti, c'est elle et Kabouya. Mais côté na Bangope, gauche droite, c'est Kabouya qui a tué le parti. Sango Lobibo, Makabazo, le bandé à moi. Tout na moko na bango tout à l'heure. Et bien, l'ingénieur cela, bah, qui a une proposition à bango dans le ministère de la Défense. D'ailleurs, nous avons retenu comment est-ce que papa, problème est dans le pour apporter solution à d'autres là-bas qui nous négocient place sous les apports. Et là encore, s'il vous plaît, et là encore, au mon attitude d'Augustin Kabouya, n'a pas de union sacrée le lot. Yangwana na oloba, na lobeli FCC, to PPRD, na lobeli Fayulu, na lobela, oui, na bossa na geli FCC, union sacrée. Nayoki Augustin Kabouya lobby, il a d'ailleurs eu des mots très durs à l'endroit de Moïse Katumbi, à lobby le Mamaba, pardon, Toto Sana, Ndeko Kabouya, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, ils ont critiqué la gestion, mais vous pouvez aussi leur répondre avec élégance. Kolobama Ramasen Pepe, Oazolo Bagé, Félix Tshisekedi, Aza dictateur, Aza la maladie na moto, Biloko wana eza malamoté. Pour un dirigeant politique, eza malamoté. Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi, alobela Limbisa, alobela ki Moïse Katumbi, na Martin Fayoulou. Eza malamoté. Des termes comme ça, il faut que les CNPP ou Aza maladie na moto, eza malamoté. Ce ne sont pas des termes dignes d'un dirigeant politique. Le Kolaye, secrétaire général à parti monnaie, le roi peut perdre. C'est valable pour lui et UDPS. Donc c'est valable pour lui, c'est valable pour d'autres dirigeants au Bazarabona, c'est ça, pardon. En dehors, Yawana. Tous les lois union sacrée, bazolo, baso, balingi dialogue, baso, ba proposition na bango, ba ke nango ba opesa na ba institution. Totika makambouana.
yango na oloba. Donc d'un côté comme de l'autre tozo batolinga peuple to ça la peuple mais moko eza en péril. Bino matu bozo diriger bozo koka ko silisa bitumba wana te. Moko eza ya biso nyonso, eza ya Fayulu, eza ya Katumbi, eza ya Kabila, eza ya Kambere, eza ya Kabuya, eza ya Tshisekedi, eza ya biso nyonso. Soki moye ezali to vanda to solola bino pe bopesa baninga pe boyoka ba idée na bango, c'est-à-dire dépassement de soi au nom du Congo yango wana. Soki boza prêt à osala kosala eloko wana te, on dirait bolinga Congo on kana munoko, boza plus na besoin ba intérêt na bino parce que et ça va coûter quoi? Que boyoka baninga